papa, journaliste. Merci papa pour la malobo pesi ngai na occasion oyo ya marche ba maman ya avec elingi koloba action des femmes de l'ECD. To marché lelo pona nini? To marché pona ko dénoncer agression ya pays na biso par le Rwanda na ba M23. Ba supplétif na ya M23. To marché pona ko dénoncer complicité ya communauté internationale. Na silence na bango alors que République démocratique du Congo ezali état membre ya Nations Unies. Toza na droit ba intervenir to ba massacre ya ba maman, ba massacre ya ba civil oyo bazali de makambo ya guerre te. Guerre ezali entre ba militaire kasi boni M23 na ba commanditaire na bango ba Rwandais bazali kokota tina bakala ba déplacer kokoma ba innocent. Et puis to marché lisusu pona ko compatir na ba mama na biso ba famille oyo nyonso bazali éprouvé ba oyo bakufaki na massacre na ba bombe oyo ekweyaki na Mugunga bandeko na biso wana bazali kokunda bango lelo ya wana to manifestation na biso na bango et tozali kosenga na bakonzi mboka oyo ya RDC soki ya solo bazali bakonzi ya peuple soki ya solo balingaka Congo soki ya solo balingaka peuple congolais ba s'impliquer efficacement pour arrêter guerre oyo. Peuple congolais azali peuple moko grand. Tozali na jeunesse ebele. Batika ba complicité o wana bazosala na agresseur. Et puis tozali ko senga na ba pays oyo États-Unis, France, Angleterre na ba complice nyonso oyo bazana guerre ya Est batika balongola maboko na bango na République démocratique du Congo. Tolembi tolingi kimia ezala mboka na biso. Toza na besoin ya sécurité, toza na besoin ya vie. Tala na lu peuple ndenga za ko nyokama. Eloko moko eza ko marché na Congo ezate. Bo soteleki na mboka. Dollar ezo mata, mikolo na mikolo peuple a souffrir. Mai ezate, courant ezate. Nyonso wana ezali insécurité à tout point de vue. Même na niveau social. Bo libérer Congo. Bon libérer Est à Congo, bon libérer Pekwamuntu. Insécurité comme partout dans le Congo. Bon libérer Kinshasa na Bakuluna. Bakuluna oh nyonso, batelemi par-ci par-là. Toza ko senga na bakonza police, basili sila biso kuluna wana na simanete ko betela bango maboko, na simanete ko kubisa bango. Toza ko remercier bakonza mboka na biso, bakonzi ya parti na biso ECD. Pour na soutien oyo bazali ko apporter na ba maman batelemi mbala oyo tokozonga nsima te ndenge tobandi baction lelo tokokoba ti ntango tokozwa gain de cause. Merci. Papa journaliste. Oui, lelo momoni biso ba maman na nzela elongo na la première dame na biso maman Esther Fayulu tozo tambola pona génocide. Bandeko na biso na Este bazo kufa. Lelo ezana ba mama ba kufi kuna ba violer na ba jeune fille. Ya wana biso to lobi non trop c'est trop to lingi kimia. To na posa génocide salama. To na posa kimia ekota na Este. Kuna bandeko bazo kufa makambu awa pe na mboka au régime otozana mo mambo ezo marché te papa journaliste. Toza a dollar et mati. Vie sociale eza malamu te, transport ekomi pasi, litre carburant et mati. Yangwana bomoni ba mama ya ECD, ya Lamuka Fayulu na elongo na la première dame to bimi lelo na nzela pona ko tambola pona ko démontrer na monde entier ete Maman Esther Fayulu atiki ba mama te, atiki ba peuple congolais te, souffrance ba mama este bazomona, tozana bango elongo, yangwana lelo to marché pona ko senga kimia, pona ko senga ete kimia ekota na kacha este. Toye awa biso toza ba mama o to soutenaka parti ya ECD. Kombo nanga mama Mariette, toye poto bundela mboka na domaine ya guerre oyo eza na est. Pona kotalisa ba congolais ke to lamuka na pongi biso ba mama o toza na kati ya mboka. Ba mama baza bato oyo ba lamuka ka ba mama balalaka te.
biso ba mama ya eside tolamuki tozali kopesa message na mama nyonso congolaise congolais tolamuka na pongi po to sauver Congo. Tala lolenge mboka ezali kokende mboka esi ekei lelo guerre na kati ya mboka est wana bato bazokufa du jour au jour soki balobi 12 millions de morts na kati ya est wana c'est grave soki tolobi tolala pongi est wana ekozala lolenge nini. C'est pourquoi biso nyonso en tant que peuple congolais en tant que ba maman congolaise tozo koloba non 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 stop au génocide de l'est, stop au génocide de Kwango. Bato bazali kokufa na guerre na Kwango, bato bazali kokufa tout moment na est wana. Tolobi stop Congo eza ya biso nyonso. Bao nyonso bakoti makita na bango pona koboma bato, pona ba intérêt na bango ya uranium. Tolobi stop 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 na ba génocide o ezali na kati ya est. Yango wana papa mama ya mibale nzala na kati ya mboka mboka ezali ko souffrir. Mboka komi salité ba poubelle partout. Mboka tondi sami na salité. Mais quand vous parlez du Congo, les pays riches, tozo mona richesse yango na kati ya mboka te. Richesse komi na ba poche ya batu. Richesse ya Congo ezoke na ba poche ya batu. Tozo mona richesse yango te. Yango biso tolobi ba bongisela biso mboka. Batu bazokufa mingi na kati ya mboka à cause ya salité. Bato bazobela ka même maladie pe bazokufa. Kaka okende kuna pe ma salité eza na makila. Yango ne mimi to ya mortalité na kati ya mboka. C'est pourquoi papa biso lelo tolobi non na kati ya poubelle na kati ya capitale tolingi suko mona ba fulte tolingi ba kitela biso dollar ezokende ti wapi ba trouver solution ya mboka mboka eza riche na nyonso tolingi to vivre richesse eza na kati ya capitale na biso ya muke nanga. Papa journaliste merci papa journaliste. Na lingina lo baboye marche na biso to marché nanu pona nini pona génocide oyo et salemi pe salama bana kala izo continuer ko salema na Congo mboka na ngai toza na mboka mususu te kaka Congo oyo yango wana lelo biso to marché to lobi stop au génocide congolais to kufi mingi de millions de personnes ebele abatu oyo bakufi na Congo yango biso to lobi to marché trop c'est trop nde to marché to lobi non stop au génocide stop à la violence faite à la femme papa to leli mai na miso ba violer mwasi na zemi mwasi akufi sur place mwasi a saigné après saignement mwasi akufi violence to boyi yango to boyi violence papa mboka oyo yifo ezala gérer mboka na biso eza gérer te mboka na biso eza gérer te papa yango biso to marché pour ba makambo wana nyonso ebele wana to marché donc makambo eleke belé donc kimezate insécurité partout donc tozo vivre net bato baza na mboka bapaya mais nzoka net toza na mboka na biso moko est na biso ekokende te toboyi babom bato bazokufa na est tozomona ngo me bakonzi bazokanga miso ndile bazomona te bazolobeloko te yango biso to marché mpona makambo wana nyonso oyo bazokufa wana na est baza bandeko na biso oyo bazokufa wana yango biso lelo to marchaki tolobi ke ngai naza Goma ngai naza Bunagana ngai naza Rushishi ngai naza donc bamboka wana nyonso tu. Merci papa journaliste. Message nanga eza boye lelo to bimina la première dame madame Fayulu but ya marche na biso ezali na ino pona ba génocide o ezosalema na est ba congolais bakufi plus de 12 millions de congolais basi na mibali baza koboma bango surtout basi bamoni pasi bazoboma mwasi na mwana na mokongo bakoboma ye mwasi ba jeune fille nyonso ko violer bango biso to sepele loko wana te mwasi azali muto azali kobongisa nation soki nation mwasi azali te nation pe ekozala te alors bapesa ba mama valeur na kati ya RDC mama azali susu na valeur te jeune fille azali susu na valeur te. Deuxième chose, insécurité na mboka ezali makasi. Sécurité ezali te. Insécurité comme partout. Nani phénomène kuluna partout. Nani ko
koagrese batu butu moi bazali koagrese biso bana mibali koagrese. Cela veut dire que l'air tardive, même dans la journée, bazali toujours koagrese. Insécurité est totale dans la RDC. Social, n'en parlons pas. Social, n'en parlons pas. Par jour, qu'on lit à Malamusumba la Moko, l'air musulman a tia pas ma bana balali. Mais nous sommes dans un pays très riche. Génocide ndenge ezosalema na este mboka na biso basi bakaboli yango mboka bakomi kopesa na pourcentage ya 40 ans soki oyo biso baoyo ndenge toza deja na ba 60 ans na 40 wana 100 ans wana tokokoma po tokoka komona nde ndenge nini mboka oyo ekobonga yango wana do biso lelo bato eside bana ya mafa ya Fayulu totelemi totamboli po totalisa mokili ke mboka ezokende bien te yango wana vraiment tokumisi président na biso nzambe abatela ye apesa ye mpe mayele po bango baza na mayele te ya kosala mboka. Totamboli tata mpona nini mpona nzala kulia eza te biso nyonso maladi kaka maladi kukufa mikolo nyonso tongo pokwa butu moi kukufa mpona nini boyi mboka na biso te mubatu oyo baza batu na biso te mpona nini tozokufa tata mboka ezotambula malamu te biso bato tozokufa kukufa mboka ezotambula malamu te. Lobela bango mama, lobela bango tata bino bozali wapi tata biso tozokufa. En tout cas papa toleli mingi tolembi tokoki jamais kondima komona bandeko na biso na este bazo souffrir bazo kufa bazo kima bana misusu baoposola na bamama bazemi biso tokotala te yango lelo tozwaki décision biso parti cher ya Martin Fayulu Madidi eside eza bamama ya FEC Action des Femmes de l'Eside nde todesidaki tobima na balabala po toloba tolela nzela moko na bandeko na biso ya este epe tosenga na communauté internationale silence oyo bango batikali wana ezolobela biso ebele. Papa biso ba mama totamboli lelo toboyi mboka na biso ekabwana tolembi ko violer bazo violer ba mama kokunda batu ya bomoi babandi kokotisa voir même ba mama banzete pas esali biso ba mama lelo totelemi biso nde tokumbaka bino na mabumu biso nde tobimisaka bino na mokili lelo tolobi totelemi toinsiste toboyi mboka na biso bakabola yango tolembi kokunda tolembi koboma biso ba mama toboyi yango nde yango ezalaki mission na biso pona journal lelo kotinda message na ba continue sur na batu nyonso ba yoka biso lelo biso ba mama to décider to boyi message na biso yango.